Bote bonjour na bila batwazu li baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne à Libération Océan du Congo et pas auto za bongo ba Congo mani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela ka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka ye ko Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais na bolema et pas auto tchaka litono na nzete poete to benga ya malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto zara bongo basinzile komo betaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema poete to bundele kolo abiso oyeke ibongo na maboko ya baloki et pas auto mokundo la kamaloba encore on a biso les laboraires on va biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la monte religieuse popo ezui comme la bongo mana ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique ezui comme la équipée pour la té na États-Unis d'Amérique pe bino nyonso vous allez abonner na biso na ngambo kuna ya États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo big Daniel Ngenda na mosina bana na London et pourquoi pas yanga mokonzi toujours na Angleterre les grands professeurs Achille Mavena Molongene Mireille Mave, Maman Célestine, Papa Michael na France, Maman na Jolie na Suisse, et Maman Dolo na Suisse, Maman Samuel Mabolongo toujours, ezui comme la bombe, Maman ya moto mojali mozi mamite, ezui et comme la bongo. Charlie Chobo, Maman Jovipe, Papa Mapasa, ezui mon bomba, Maman missionnaire na plus c'est trondé na bokanita babe, il faut que moto, pe bakoko ya lumumba, pe bana ya ba patriarche nyonso po ete ngonge belemi na etumba monene oyo batata na bino babunda ki le 30 juin indépendance le 30 juin tchacha tozui qui poinza tout bakidi le 30 juin tout telema biso baso totombola mongongo na ngambolo so bazali ete tolingi lipanda ya solo na tinalité mboka wa biso République démocratique du Congo ezali penza malamute mboka ezali komotambola malamute ba musulman nga assalamu alaikum na bino nyonso pe mama aja awa pe bino baso boeli na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga pena na ya Lumpinga Guy merveille kitoko pe ba mapasa papa la mama to ba vraiment na kotelema totombola mongongo bandeko langa pamate lipanda ya ngoyo bientôt le 30 juin fin ya sanza ya motoba bandeko langai lipanda yango ezali kosala nini indépendance tchacha tozui ki poinza tubakidi bana ba patriarche na biso bomi longola kate na kati netumba oyo ezali mayebisi nazali ko yebisala bino bomi longola kate poete ba papa la bino babundaka etumba ya ba valeur ba papa la bino basalaka mosala makasi pe ba kufi naino ba mémoire na bango ba honorer yango te esengeli to koba na kobundaka na tina ete to honorer ba patriarche na biso na tina ete to pesa valeur na yekolo ya biso bandeko langai Congo ezali mboka oyo etonikita Congo ezali mboka oyo ezali na richesse immense Congo ezali esika oyo Kongola ko kokufaka nzalata ko mokolo moko te Kongola ezali moto akoanvia ata mikili ya bapaya te pamba te ye moko azali na nyonso kasi nini ezali kokomela bayi kongomani po ete bato badongolo miso bato basi bayini biso bato basi basali biso mabe tala meme bandeko la biso ya bafilika misusu bazali ko se manquer na République démocratique du Congo po balobi ete ba kongomani bango batikali bobele sous ordre bazali ba premier ministre kasi bazali ba président te po ete Macron azali komo konza bango po ete bango ba mitiki bobele ba occidentaux batambwisa bango do na yibi kolo bango bazali na ba président te bali bobele na ba premier ministre ezali pasi pe ma bande kolangai tango yo za ko mibenga président le garant de la nation musala nini yo ko sa de kolo ayo garant de la nation c'est que la tala na le kolo aye ata la pays na ye est-ce que banda ya zubo konzi mboke ezali ko motambola malamu il faut za na ba est-ce que bandanga na ye na bokonzi peuple azali komo sepela est-ce que bandanga na ye na bokonzi nini ya malonga ola sina sali na kati ya bilaka nanga ona laka boni na kokisi pe boni na kokisi te na komo tambola lolenge nini na peuple langa poete na sima ya mikolo
tope na sima ya bavula oyo ngai na kolongwa kiti ya bokonzi po ete na kofanda na moseko seko te na kolombaka tope kufa ekokomela ngai sikali botali ya ngai bana na ngai bandeko na ngai bakobika lolenge nini vis-à-vis ya peuple oyo ngai nazalaki mokambi mwa bango kasi namoni ete bayi bakonzi bayike babanzaka te bazali bobele komomona paradiso na tango bango bazali komotambola na tapis rouge na tango bali bongo komoyamba bango na sima na ebele ya mituka ebele ya bamotar bazali bongo komoleka na mpino ngingo akolekana wana ya komona lokola sombi mokili ete liwe ezali pembele na ete on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera ba maman missionnaire na plus trondé na mboka nitababe fokuyo motobe bakoko lumumba Dieu n'était l'autre que tout mankane konto qui l'amène à akene to bunde tumba ya sensibilisation ya conscientisation ba pasteur na biso tozali komo senga la bino bolongo la ba conflit inutile bomitala bolongo ba pasteur kasi bosala mosala ya nzambe lokola pasteur Alec Kitete na molonga ina mama Lorette Kitete na France lokola pasteur Papi na akene pasteur ya Mont Carmel bande kolanga bisala kitoko bazali kosala mama la chabienne mama sociale mama ya bala bitike totelema basakoli bozali bongo baike lokola la diaconeuse mama Henrika Montana na plus trondé la diaconesse mama diaconesse la biso Henrika Montana que Dieu vous bénisse la misala kitoko bozali komosala totelema po ete to bundele kolo biso bozali bongo baike ata ko bino balanga nzembo lokola petit frère Bogis Bompema bino balanga nzembo bosala pe misala malamu mpona ye ekolo ya bino ata kolelo bwali kosepela tokokele kobetela mikili ya poto tokokele kosala boye bayi babetela biso ebele lokola mwana mboka fali pupa longonya na yo la musala ozali kosala ya komemeke bato lelo okobetela mikili ya bapaya longonya na faire egola Jésus de Niance nika bolonina amemi pe bato bayike ezali mabete na musala bozali kosala bawera nsone bino banso kasi boye bakana na komotala bokei na bikolo bozali komobeta bozali komona bikolo ya baningi ezali kotambola lolenge nini bozali komotala kanano pe likambo wana tango bokozonga ka epai na bino na bikolo bya bino bozali komona yango pe lolenge nini alors différence wana il faut bomituna kezali pona nini ezali po ete ekolo ya bino ezali bongo na guerre nini kasaport nini bozali ko apporter po ete bino bazali komoyoka bino esengeli ete na tango nyonso bokobetaka miziki ya bino botelemaka bongangaka yambo ya kobanda bosalaka bilembo ya komobelela kendenge malgré tozali kobeta tozali komosepela kasi boyeba ekolo ya biso ezali kozika toteleme tosunga babundele ye ekolo ya biso tosunga bato bakobunde tumba po ete bato wana barepousse banguna po ete tozwa indépendance ya solo makila ya bandeko na biso esila bongo nakomosopana tolingi lisusu yango te tala biloko bikolekaka baaventurier bazali bobele komosalaka biso maloba tala lelo bandeko langa kabuya pesa biso na video. Le Congolais de partout Rosalie naza vraiment inquiété. Des gens cagoulés en tenue police dans le camion d'intervention rapide va quitter le grand scène en Marose avec des autres. Baye nanda ngai bana traumatisé ma côté ba chambre ba désordre ba ki ba salon sur comme ça. J'ai fait quoi? J'avais un problème avec le prophète le pasteur Marcelo. Toyokani tukutani ngana ye pasteur Ken tukutani na bato nyonso. Tout soulevé pendant 4 heures du temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je me suis incliné. Na kititi na niveau na okitade. Na c'est pardon. Bato liboso o bayaki bazali batu ya ba service spéciaux bayaki na ndako. Naza torturé chaque jour. Na commis de maison en maison. Je ne peux pas vivre comme ça. Président de la République, maman Denise, vous êtes là pour le peuple congolais, pour nous tous, à nous protéger, nous et nos enfants. Je n'ai tué personne. Naza rebellité, na soutenu le président de la République, na soutenu le couple présidentiel, na Bissou, na soutenu le Baron. Moutuma oya okosi atalika moko toko de laisse à parler na yoki batonyo sur la commission à ça de l'on est tuté na koma de laisse. On m'insulte tous les jours. J'ai la calme mon thème. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mes enfants ont fait? Ni convocation, ni l'autre côté. Car biloko soutamo la kaka mandat d'amener ma vie de recherche. J'ai droit à la vie. J'ai droit. Qu'est-ce que je fais? Oui, ça va. Et là, on est dans la salle où on a mérité le roi.
C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucune convocation. On a qui pour ça maintenant. Na qui c'est comme mon côté. Tout cela on a Marcela bien écrit une plainte. Tantôt moi c'est na famille moi c'est tantôt explication tantôt tantôt j'ai fait quoi? Je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien insinué. Na kangi mututé, na lobi mutu mabete na fidélité. Na sengi ma pardon, na lobi nyoso na koloba. Je sais plus quoi faire. Si vous ne voulez pas ma tête, d'accord. Je suis dans mon pays. Vous beaucoup de salariés ici, les Makassi. Non, moi je suis fier d'être congolais. Je suis fier du président Nana, je suis fier de Ndingi Makamizo Kemo. Je suis fier du peuple congolais partout aux alliés. Je suis nini. Je suis nini. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah pardon, moi je suis sengi. Au bout, à 22h, 23h, tu n'as pas si pas cancer, tu n'as pas rejeté, sinon ça ni. Dans la famille, dans la bande, traumatisé, traumatisé. Pas mon abattoir à Kaboul, va au côté d'un dard, va chef, va faire civil, va au côté d'un dard, va au côté de la chambre. C'est quoi? Ce qui dit comme vous allez, mais convoquez-moi, je viens en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous me reprochez des choses, je me rapproche. Mais oyo kinawe bate bakagule bato abnani ba poteni la police na bakagule lelomi mais siko yuna na saini na place mon afin na président Mazake place mon monter dans le vent mabe contre le pouvoir actuel na tika jamais et j'aime le président de la République. Bon siko bomoko c'est la nation yini problème est dans la Marseille. Tantôt ils ont bombé, dans le tribunal, dans le grand naissance à Gombe, tantôt ils ont boyé, tantôt si qu'on bateau à la Mazouya, bah où tu wapi. Imaginez bateau à la Mazouya, dans le Boutou, on va savoir, si on va s'aimer pour identifier bateau à la Néguéni. Peuple congolais, autre à la Malikambo, maman président de la République, c'est pas normal. Marbozoya, la Saïni. Je suis privé d'aller à l'église pendant 2 semaines. Je suis privé de prêcher dans mon église. Je suis privé de ne rien faire. Il y a, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Il y a quoi? Botanama, il y a quoi? Pourquoi vous êtes indifférent de moi? J'ai fait quoi? Je suis fatigué. Mais mon Dieu existe. La Bible dit, les derniers mois appartiennent à Dieu. J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. Je laisse tout entre les mains de Dieu, qui s'occupe de chacun qui complote contre moi. Chacun de nous qui complote, je prends le ciel témoin. Je prends la parole de Dieu témoin. Le Dieu que je sers, à moins que je sois dans l'erreur. Mais moi, je n'ai rien fait. Contre les pouvoirs, je n'ai rien fait. Contre quelqu'un, il y a eu un incident où il s'est mis entre Nana parce que on s'est vu pendant 4 heures du temps. On a parlé. On s'est demandé pardon. J'ai fait même une émission pour ça. Depuis lors, je ne parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Dieu à témoin. Naïe, nous sommes Madame Monsinaï, devant le peuple congolais de partout où vous êtes. Pour ça, me répondre. Ce bouillon qui un jour m'a confié, je crois que j'ai bien parlé. Que Dieu vous bénisse. Na base vidéo, on a bolandi la boké, bien na mona mboka pasteur Denis Lessi. Et kondongwa entre bango basali nzambe. Pasteur aleli ba komi komo kotela na bakagule. Basali koya komo buka banda kona e ko menacer ye bana ba komi traumatiser ndenge bolo bakalokota li français. Likolo ya makambo oyo bango baloba maki. Ami sengi ba pardon, ami leki l'émission à lobby sikoyo balingi asala nini. Bato bazali komo loba mabongo bazali basali ya nzambe ya minene ya République démocratique du Congo. Bazali ba o babimisaka ba prophétie ya kafu kafu. Bazali ba o batea kalilo bape bazali bandimi o bazali sima na bango et tuluku ya bandimi o bango bakanga na ecclésia ba bango. Mais si katala bosalo bazo sa la biso. Pasteur Marcelo ndekola ya kwa ina mbeba. Yo sambela ka peu importe likambo ozwi. Ndekola asengi o pardon. Aleki le tando eke asengi o bolimbisi. Oza censé à kolimbisa te. Bible elobi nini? Pardon
pardon est une puissance qui libère. Si quand il y a Seigneur pardon, bon comme il est sous dongo. Exemple libre vous allez kolakisa. Yango ngai na tombola ka mongo koloba ete. Bato nyonso batonga ben bongolongo ya l'église ba bango wana ezali komele ça. Soki Kongo ebongi, boko zala lisusu te po liloba ya solo nde kosikola mboka oyo. Ndenge balobi, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bato bakozala na bonsomi po bakomona pole kalate. Bikleze babino ya bakomele sao bilo bosala kapona kolela ka bato bambongo. Pasteur azala ka bobola, pasteur auti la famille a mobola, ala la bitoko, pasteur atambola ka la basapato toboko, pasteur akomi na mituka minene, atongi bampango, bandimi wana basala bobele 30 ans batika la kaka bandimi. Bandimi wana basala bobele 30 ans. Aussi longtemps bandimi yango pe batanga ka biblia. Ozala bandimi ya béré. Bakongomani bozali aveugle yango mboka la biso kufa la église oyo ya commerce yango mwana bamboka muso bapaya église eza businessman baza ba businessman église eza business bafutaka ngo ba taxe lokola entreprise po bayebi ke baye kokosa bato po na nini bapoto bateyaka évangile bango bateyaka na Congo te nzambe azali bobele moko évangile na ye koki kochanger te parce que Dieu est esprit soko okei na France baza ba pauvre en esprit baza kosouffrir. Mais évangile à pasteur même si baté à France c'est ça mususu. Évangile baté à la Canada c'est mususu. Évangile baté à l'États-Unis c'est mususu, l'Allemagne c'est mususu, la Belgique c'est mususu. Évangile ya Congo c'est kaka bakanga yo. Muta poto bakanga gaete. Nana lobi ke muta sofa na poto mundela za bien. Bakenda ka ko kosa ba congolais na biso. Oyo ba monyela bango. Mobali aza ya yote. Yo fio bakanga yo. Famille no yeza ndoki. Mais vis-à-vis ya mindele boté ya kabango nini. Na l'église a mindele bokota kate, mais biso bokoto kokoma tokolakisa mundele qu'il est pauvre. Ayebi nzambe te. Po mundele azo vivre dans la mystique. Na esprit satanique bazo pratiquer ba signe kabbalistique. Tokotali sa mundele ke uto koma mundele. Osana mayela bomoto be mayela nzambe ezali parce que évangile ezali ya mutu tout pa bongwana. Tala lelo makambo bazo saela biso. Bazali komo tangisa bana na biso makambo mabe na gardienne na maternelle bakoma kolakisa bana biso lolenge nini na kosangala kanzoto lolenge nini esengeli basala ba homosexuel lolenge nini esangali soko yoki posa yo moko bisela bolamu est-ce que biloko la bakoki kotangisa yango bana mike tala bondoki na bango mais soko kei liboso na bango liboso ya poso pembe oza complexé oyebi nzambe te tu n'as pas Dieu. Tala siko bango na bango libomani. Tala ba pasteur botela ka bango alléluia amen beta 3 fois, beta 4 fois. Tala ndenge kana bango ezali bongo komo potono nde bomoni pasteur Denis Lese auli kimo. Ngai penza na koloba te ke pona sepela ka la pasteur Denis Lese. Te ngana mona ka bango nyoso bazala bango ba brebis égaré. Ba yande ko sala commerce. Mais néanmoins en tant qu'humain, tant que vous avez pardon, cela veut dire que yo avez voté à l'île bazala exemplaire l'imbisaye. Tant que vous commis comme ménoncé, pour vous mener à l'iwa, ça prouve une insuffisance que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous avez distraire, vous beaucoup de la président de la République, bambongo ya Congo ba pesa kabino, boni ya kabotonga kabila mbala bino moko moko bala bambongo ebele bo s'enrichir, peuple wala za ko nyoka mabongo nyoko la kila bo frana badim. Deutéronome 14 le bini. Deutéronome 14 le béni. Tu changeras ta dîme contre de l'argent. Oko serré moi na maboko ok ne koli yango siko nzambe aponeli yo. Botanga makamuni lo babi kuna. Dîme ezala kasiko eloko ni. On te changer contre de l'argent parce que c'est la parole de Dieu. Et puis ceux qui toquent la livre souka la Malachi, oh bilo bomoni la biso. Nzamba lo bani. Bon comme mbongo la bilo la maison des trésors. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison, ma maison Zagaboni, la carte Malachi. Bon, dans la Bible, bien, et ça, 2 maisons. Maison du trésor, na ma maison. Nourriture est automatique. Tant que les gars noirs sur blanc, maison du trésor est Zagani. Et ça, banque, il faut que la boutique va dire la banque. Enfin, que la dame a biloko est automatique. C'est quoi, tu as dit, la maboko, la biloko est Nzambe. Nzamba, les libres, consacrant la bofra, na badim. Pas besoin de biloko est concerné pour la bilote. Ce qu'on a vu aux élèves, yo aux élèves, aux amons à Jacob, maman na yo à Zanan.
hein po ba levi bazaba na Jacob pour la lipango la papa la bango basala kité yango ba pesa ki bango na nzambe ke bango bazala droit po bazali libota ya ba sacrificateur yo za mona Jacob po mi benga levi bon kosa ka bato la évangile po congolais ça la notion kutanga te kabu ya vidéo bandeko bolandi vidéo oyo bozali komona opération buka buka wana eza na kingabwa ezali pasi pe mawa botala musala oyo jekoko azosalelaka bato ya kobuka bandaku ndenge bomonika nde baza kobuka wana ezali mawa na nsima nango lobi bokoloba jekoko aza malade bosunga ye nani akosunga moto azonyokola population si il faut kobuka eza mabe te parce que likolo ya kotongaka to mabele ezali kopema te zindo ekomi mokili mobebi babalabala nyonso ezali ya mokufa mais loko nini esengeli ya biloko sala esengeli kobenga babourgmestre na bino oyo bonome bango bopesa bango batiere bango babenga bachef de quartier bachef de riz babenga bango babanda kosolola na bango epuis bolakisa bango bobengi bato ya affaire foncière bato ya cadastre baya balakisa chaque commune ndenge ni belge atikaki yango epuis na toni il fallait ko réfectionner yango ndenge bolobaka lokota ali français po ndenge belge atikaki yango eza na tamboko soki eza na 80 ans alors botala banda ba belge bazalaki tiao c'est que faut kobongisa yango commune mobimba il faut faire déplacer bato ya matete bakei côté boko bobuki bandako bobongisi matete bosali yango ya sika nde bozongisi bango la bandako la bango misala oyo patela ba mikili muso esalamaka mais bino bokoya opération buka buka nesika oyo boyebi atali bandeli pe suka te bozali komo buka pete bozali nde kobuka ba innocent ba pauvre oyo bazali bongo kolela makambo wana ezali bongo malamu te pona nini manso bazali komo salama po ete na République démocratique du Congo bokonzi azate bayaki nde cop na bango balia bateka Congo babalkalize mboka alors esengeli vigilance totelema bandeko langa toza na droit ya kobima lokola bandeko la biso bakenya bozomona nde baosala na yoro babi président oyo te tobanga bango te mpo baza faible omoni opération kanga kango bazokanga biso maloko ezotonda ezali mpo baza bapere bayebi ke peuple osoka abimi ya kodeguerpir biso kutu na ndenge moko akosakala te sikoyo ifo tointimide bango tokangaka bango totiaka bango na boloko alors soki bakangi moko na biso il faut tozala bamusulman il faut tozala bamusulman bandeko langa tozala baarabe tolata esprit wana ya korevendike ya kobunda lolenge bakangi ndeko Bruno Mimbenga tobimi na balabala etumbala bapolisier oyo bazofuta bango malamu te bazolia malamu te bakoma miyibi koderangeaka bato chaque butu bakomi kokotela bato na mama ndoki po ete bayiba kasi ce sont des policiers mal formés bakoti na l'armée lolenge wana mpo na komoni yoko bato alors toza kosenga libération ya Bruno Mimbenga les résistants Bruno Mimbenga il faut la libérer sans condition parce que ayibi ta bomi te bino miyibi o boyiba boza kobima bazolave bino baescroc boza koescroquer peuple bozobima bato malamu ebongo bobundeli oyo azobundela mboka bokokanga ye pourquoi libération ya Bruno que Bruno soit libéré parce qu'il a défendre mabele na ye azo défendre makila ya bandeko na ye o bazo kufa mikolo nyonso bino bozo melaka yango bozo lia yango na bandu ndenge na solo babo scandale ba rebelle ba konti bazo bomba bazo récupérer mboka mutu mboka solo bate silence quand on tue les gens silence mutu mboka lo bakati alors ba konzi ya bonde biso to kobetela maboko miyibi ba détourneur ba escroc kabu ya vidéo
Comme ya ba mama nyonso tokomaki apo tosali mabe nazosengela bango pardon tozala besoin tolanda babana totiki bango na ndako toumeli ya makasi place ya kolala eza te condition eza bien te au nom de basi nyonso bazala wana sengi otala ka na biso bamama tozala besoin to rejoindre bana totiki bango libanda. Merci. Bobeta maboko di. Merci la visite au la biso, benza et réconforter biso et fortifier biso. Toza bakangemi. Na kati na biso eza na ba oyo basala mabe na ba oyo basala ba innocente. Soko tali malamu ba innocent baza ebele. Ebele ya ebele. Dans la avocate. Bakanganga pour na client nanga. Muto signé contrat muto mususu société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois dans cette société là. Batiki société na mokolo na mo ngam de baye kokanga. Azonyo pama awa ça fait 7 mois mon papa. Pour aza magistrat, azo corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso. Il s'appelle harcèlement eleki ba magistrat na ba avocat na deux so vérité ba nyokoli ba avocat ba commander ba marche pied na bango bongo bosala boye bote bosala boye o ba lobby bazo pesa nde ba injonction ata baza na raison te bazo pesa na problème ba mama belé ah basali bambula ba samba kututé. Ah bon? Je te jure. Et ça, ba mso beta ba 20 ans awa ba samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Et ça, la papa moko azali awa bakanga bango na période makambo kabila wana les pères ti lelo ba samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana eleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner bo bazana se. To sepeli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso yimba na makota na biso. Ba mama beleki awa ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso lekela awa te. Ba mama ozana pasi papa. Ba o ba boti boti awa na ba bébé. Na bana ya mike mike bazali awa kolia pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te. Toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe. Dengo yebo yeto sepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo. Pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakagio bakoti makala. Makala esili somo yaya. Olati botia moninga bakangio lokwa bayeba na mikonzi bakoti makala. Okoti na toilette moninga na yeba na mokonzi finalement makala esili somo yaya. Merci d'accord. Merci mon papa. Merci. Na koloba pona nga moko te na koloba pona batu nyonso. Biso tozaka kana demande mi baleto mi sat. Ça ne sert à rien toi ebisa biso. Toi ebisa ke bimisa biso. Au moment où nous parlons 14 basa déjà na pelouse bakoti ici. Je pense eloko tokosenga, il faut revoir le système de justice ya poko. Prison centrale nenge tokola toyebaka ke ce sont des grands criminels ne batiaka bango awa. Mais awa ekomi mutu ayibi téléphone à $5 batindi na prison makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindi na prison makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango oyo ba fongola ki pona ngo. Toza na kaya batu awa ba transférer ba uta beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala ko sambate. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali c'est à mon côté. Elles sont venues à 25, lelo batikali 19. Bakufaka chaque jour. Mutakolandela skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba kata zakaka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour, convoi ezoya kaka na basi. Et yoko boka bango awa. Place akolala ezali susuté. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso ekoma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu po kitatoke ne ko subeza problème. Biso souci na biso. Ezaka kateke bolongo na biso puisque nous allons souci to kende libanda. Mais souci na biso, soki machine ya justice ya mboka ebongi, prison kotonda lisusu te. Il faut commencer par ba magistrat, ba juge, ba salisa biso. Ba katalika monenge sengebeni. Et ça que mutu azana mbongo, yanda azana raison. Oya azangi mbongo, azana raison te. Enyoko li biso.
kopesa pasi ya bamama ebele bazobima na boloko te baamande ya bajuge moto asalaki mbeba ayibi telefone ya $10 ozosenga ye $500 siko akozwa ngo wapi po abima na boloko to banda koyeba ke soki moto asilisi kosamba au moins andeya 15 jours réquisition ekokoma mais réquisition ekomi kosala ba 3 mois ba 4 mois mais po eya ezosenga mbongo osoki $100 eza te réquisition ekoya te bamisusu basamba baya mesure d'enquête basali 4 ans na prison oyebi suite mama ya moto mojali na banzi bolandi video wana assalamu alaikum na mama Jawa ba musulman nga bisikolo soboza na South Africa bolandi yango bandeko langa ezali pasi pe mawa bolandi wala bandeko basi na prison bomoni bawo bakanga bango ba avocat basi ya mayele basi ya lolenge bolandi explication ya bandeko mutu muso ayibaka alipa bakonta iboloko mais o ayibi $100,000 ba blanchir o ayibi 21 millions ba blanchir o ayibi 1 milliard ba blanchir bango babengi bango ba détourneur bazo kotela bango bayiba te o azo kosa ko créer ba entreprise ya lokuta pona koyiba bambongo ba lapadère na ba biloko ba foko batu wana baza ba innocent mais mutu ayibi li paza la prison ba défendre été c'est incroyable mutu oyo asali eloko te bazo kangaye sikoyo eloko nini ya malongo bino boza kosala bato bazali kokufa na prison makala na prison ya baninga so mutu aza prisonnier azali kosala musala bazali kotangisa ye po bacomprendre ke soki azali koyiba to kosala mabe oyo azosala peut-être eza manque d'emploi peut-être ezali manque eloko moko alors lokola tokotisi ye boloko totika ye abima bongo te esengeli topesa ye quelque chose bapesi ye mosala batuni ye mosala nio okoki kosala bazali kotangisa ye kelasi mpo lobi soki abimi na boloko asala mosala kasi bazali kosalisa mosala ya pamba te balobi lokola toprive ye liberté aza na droit ya kolia aza na droit ya kolata aza na droit ya kovivre tout bonnement na selile na ye batiele télévision na selile na ye batiele congélateur na selile na ye batiele mai ya kosukola ya kitoko ya moto to mpe ya malili lolenge ya kolinga azali komolamba biloko na ye selo posa na ye bazali komofuta ye misolo bazali kopesa ye moko bazali kobombela ye ndambo mpo soki abimi akende koluka esika ya kovanda azwa mpe mosala mbala moko abanda kosala me ya bino bozali kokanga bato pendant 45 jours botie plus de 200 personnes na mwa eteni ya ndako moko boye bana bakobima baposo makwanza mpe ntango bakokufa bokobwaka bango mpo bainoeno ezali oyo ezali kobenda bato ti babima na fleuve bozali kobomo bato bozali kokomisa bato bapede balesbienne bino moko bakonzi butu bokele kolokotaka bango lokola bamakango ya bino mboka ezali ya kobeba il faut to dénoncer biloko wana ntango tozali komona tout autour ya makambo wana nyonso tozali kokondamne mwana mboka Félix Antoine Tshilombo parce que c'est lui le garant de la nation azali kocontrôle eloko moko te azali kosala eloko moko te mpo na ye bénéfique na ezali bavoyage ndenge ye moko akutaki korépondre awa alobi esengo na ye mpo akute na bato akanaka kokutana te asali tour du monde c'est ça bénéfique au Congo azozwa ke président congolais asala tour du monde akutana na bato abandaka koreve na vi na ye akutana na bango yango nde ezozongisela Congo bonyokoli yango nde ezozongisela Congo babomaka bacongolais yango nde ezobalkanize Congo yango nde ezoteka ekolo Congo yango nde ezokotisa miyibi yango nde ezali kosala makambo mabe alors to applaudir aussi longtemps Félix quand il était combattant ntango abandaki kobundela mboko ataki résistant alobaki akoki kobenga Kabila président te mpe akoki kosassocie na ye te parce que aza boyibi il faut Kabila longwa la mboka pamba te le voleur mais maintenant biso retour na biso ezali vis-à-vis na ye retour ya bacongolais ezali vis-à-vis na Félix tozongeli yo kaka maloba oyo olobaki tokoki kondima te ozwa biso babolole oyibi maponami ya liboso ozwaki te Kabila apesi yo ya mibale oso toproclame baélection moko nayebi te tobenga ngo nini bamashine na ndako ya bato oza gurba ozwi bokonzi na kanza esiko ozokonza mboka na kanza ozokoka pe te siko olingi te bato barevandike badroit siko mobeko likonzi ya mboka mosala ngoni
Yo kanisi le bon chef Vital caméra la Vital a bobi kisayo. Batuno bazolela lelo. Pro Félix bazolela. Babi tozo mona clair na Vital caméra était. Vital caméra za mona mayele. Kaboya so la vidéo mo ko za oyo Vital caméra dans l'époque à IDPS. Na rappelé Félix Biloko Vital caméra le baki le bana autoruka mona riche. Tiana. J'espère que pendant les élections, on va nous montrer cet accord. Mais moi, je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 1998. Novembre 1998. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. On va revenir. Alors s'il vous plaît, monsieur Gabriel Kayembe. On peut perdre Kayembe. Vous avez vu qu'on peut perdre, on est tolérant. J'ai eu un débat contradictoire avec Maître Mukendi à Limité. C'était un piège, moi je ne savais pas. Monseigneur non, Père Léon de Semoulin m'invite et a dit, monsieur Caméré, bon, venez expliquer un peu aux intellectuels chrétiens l'accord global inclusif et la marche de la transition. Je dis, Père, depuis hier je ne suis plus au gouvernement, donc à quel titre je vais parler? Il dit, non, en tant qu'expert, même si vous êtes du PPRD, il n'y a pas de problème. Il est 10h, je me dirige vers l'église Saint-Dominique, je trouve beaucoup de voitures dehors et beaucoup de gens dehors. Je dis, tiens, il y a une histoire ici. J'entre dans la salle, mais vous trouvez que c'était une réunion de l'IDPS. Elle a dit, non, voilà, il y aura quelqu'un d'abord qui va faire une première lecture pour critiquer le gouvernement et vous allez vous défendre. De ce maître Mukendi. Mon frère, l'intolérance a élu domicile dans l'IDPS. Puisque là, félicitez nos militants. Vous dites, je ne me cache pas, je suis de l'IDPS. Est-ce que vous avez entendu dans la salle quelqu'un houspiller ou vous dire, monsieur, sortez? Au contraire, quand vous avez parlé, vous avez été applaudi. Mais soyez quand même reconnaissants. Nous sommes tolérants. Mais quand on applaudit aussi quelqu'un du PPRD par les membres du PPRD, prenez aussi acte. Pourquoi vous voulez qu'on vous applaudisse, vous, dans un auditoire du PPRD et qu'on ne m'applaudisse pas moi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la dictature dans le sang. Et quand je disais ici, je n'ai pas voulu le dire ouvertement, qu'il y a des partis politiques qui disent si ce n'est pas tel, c'est le chaos, c'est eux. Si ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui gagne, c'est le chaos. Non. Frères et sœurs congolais, ezali pasi pe mao. Vital Caméra lobaka biloko ya makasi pour la IDPS à l'époque de papa Etienne Tshisekedi. Wana ba bundala ba Félix ya zana mutakabila. Bande kolanga ba congolais. Tant de sensibilisation. Partout au Bozali. Na Suisse, partout bande kolanga. Ba maman et moto mojali. To telema ba maman missionnaire na place fondée la boka nita bébé ifokelo. To telema biso banso to bundela yango. To bundela mboka la biso la diaconesse. Maman Henri Kamontana na place fondée. To bunde tumba kilambe tenete lotake tumankane ko to bokila lokone fa pekato. Partout au Bozali. Bo baye mboka la binote. Bo baye mboka la binote. Maman Célestine. Na papa Michael. To baye mboka te. Boza les États-Unis maman Mireille, jolie qui est dit na Canada. Hein? Partout au Bozali ba maman Vava. Ndeko ya maman Mireille na Londres. Botele ma ba maman, tous se soutenir parce que c'est très qu'est-ce que je veux dire? Moi ngwe kiminga. Hein? Et ça vraiment qui to kolisusu te. Ba congolais partout Bozali. Totika guerre wana ezalaka loko ya bandeko ya STT. Loko ba komi na chopo ezalaka ya bato kisangani te. Loko bazala bandundu ezalaka ya bato bandundu te. Loko bazala Congo central parce que partout basi bazingi biso. Bon monde na teko la vidéo batumbaki ba congolais ngambo ba kolo Congo ya ngambo baso sikisa bango ba revendiquer ba droit ba bisa so côté kama bien na biso te. Tant ba Rwandais ba zongo so contourner bango ba okanga biso. Be baso luka lolenge ni akokota la biso jour ba kokota to regretter. Fait Kabila Zakampe, Moutako Sabilote qu'on dérange Kabila. Personne n'a dérangé Kabila ni Mindele. Parce que Kabila dirige Mindele, à Kabola Mindele. Si aujourd'hui Kabila Lobi la zonga président à Kozonga. Mais là, vous avez empêché mon amboka Martin Fayou Madidi. Mon amboka Martin Fayou Madidi, la ko télé mais la bango na li Congo ya songe. Donc on dit Congo wana, et ça ko kende kende.
ngani nga koloba bosolo sans Martin Fayulu Madidi ah mais Congo oyo mawa trop lokola Martin Fayulu Madidi lele seli niko atelemi na SID na yela la mukala ye yango ozomona ke Congo ezopema mwa muke mais mwana mboka mokonzi ya mboka oyo bafotaki massivement na 2018 akoloba bongo lobby pour la likambolita l'indépendance biso nyonso tocha matoi tokolakisa bino yango mpe tokobelela pamba te esengeli aloba po mutu mususu akoloba mpo na mboka eza te soki ye te lipanda esuka na ntango ya Mobutu lipanda Kabila boma yango mpe basuite na ye nyonso bazali koboma yango mpo ete bazali kotambola na lolenge ya destruction ya République démocratique du Congo mais loko moko nazosukisa na nga baprogramme tangola no bondi ya motarde bono c'est-à-dire monsieur gokomela bino Mamour Dangola na mokitele Florence ya Matondo Mino JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise nazali kolaka la bino ba congolais bokanga maloba oyo pe bino nyonso basasa République démocratique du Congo mutu moko te akokima na kanda la nzambe mutu moko te akokima lelekeli ya yao mutu moko te akokima tango nzamba kokita lesambisele na ye yo oyo lelo oza komimona ke oza danger yo oyo oza komimona ke yo nde yo oyo nyonso oza kosala ndeko na nga yeba kaka ke Galata yebisi biso on se manque pas de Dieu ce que homme aura semé il ne moissonnera oyo bozolo na lelo bokobuka yango peu importe dimension peu importe lolenge bokobuka yango mais boyebaka ke bokokufa lisanga te bafamille na bino bakorécolter baentourage na bino bozoliala bango lelo bakorécolter parce que nzambe azomonir ti la 4e génération aza mwana moto te po akosa liloba na ye ezalaka wi amen enga na croiraka na nzambe wana nazo croire na miracle congolaise na confiance ya mokeli ya lola mpe mokili zala na confiance ya moto apesa yo ekolo kose découragé te eza arme ya diable o azotalisa olembi mboka ngo eza koavanse te koavanse soki olingi oyebake kanda na nzambe ekokitela mokili likolo ya République démocratique du Congo tala likambo oyo OMS azosala tala likambo oyo bayi mokili basangani po ete bapede babalana homosexuel balesbienne bazali komolakisa mokili maloba makambo mabe kanda na nzambe yango ezali koya mais na Congo bokomona oyo akoleka pe bino mikili oyo bozali komploter contre Israël nzambe ya Israël okobeta libakula libanga po komona ndenge ni ekopanza bino tika nzambe ya lola abatela biso bosabone massivement de Bruno Mwana Mère na Autriche. Il y a océan de la presse congolaise de Bruno Mwana Mère na Autriche et pourquoi pas Lik Makanaki prisonnier de Jésus. Bosabone massivement la chaîne à Libération, beau partager mes missions, beau liker, que vive Bruno Mimbenga, que vive Bruno Mimbenga, que vive Bruno Mimbenga. Merci la Kabouya, l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement, la pape Dieu, directeur recherche stratégique et pourquoi pas personne n'aime sans mokondi. Pareil à mes missions, biso nyon soto sangana lokola liboke lokola mutumoko, to lingamboka na biso, pebo soutenir biso, poète bo solo, et zali bongo bokabonité, et sengeli mona mboka Félix Tshilombo Alomba, président de la République. Bye.